Alors bonjour chers internautes, merci beaucoup une fois encore la confiance que vous nous accordez à suivre Congo France. Comme d'habitude, on est toujours là pour vous informer et vous divertir. Alors je remercie mon boss qui me suit en ce moment, José Dili Dipumba. Tranche Nambiso Ming Ming à l'autre Bela, Bakino va réagir par rapport à Mobile et Cynthia. Bamsou habité ba Sambisi awa bamsou te asamba kuna donc peuple congolais répond par rapport à ça opinion d'abord par rapport à wana ezanini. Ba ko Sambisi awa kota makala awa to sa prison awa tondengeni yango to kitana to kitina Victoire le loba qui va réagir par rapport au mari de Cynthia décédé en Inde. Donc on se retrouve tout à l'heure avec les images. À tout à l'heure. Bonjour Ndeko, comment on est? Oui, bonjour maman, comment on a Henri Kamse? Ndeko na bino ba hôtel bomé na Inde bakata ke mikemke batumba qui est presque. So bakina musu balobi te ndenge aza boloko boma ki Cynthia. Il faut ba Sambisi bakanga et pe na ma prison na biso pona yo omoni onde. Pona nga effectivement ezapé ya solo. So ba permettra ka moto mo pe musu ba Sambisi na mboka ya infraction ici ka hôtel ko sa ba infraction bakoko ya naye pour te ba punir akota pe ba boloko. D'après ça, on a regretté ndenge ba indien chaque fois parce que la biso mabe na mboka na bango mais biso awa to ça elo mo côté. Neti crime wana sala mpona yo. Bon crime wana normalement il faut ba punir au sala. Il faut que bomae soit ko condamné. Hein normalement il faut azo mériter ba condamner. Les crime mo munene ko ba mutu. Ate panzambe za mabe. C'est ça non? Merci beaucoup vraiment. Et merci beaucoup papa. Donc tous sous Sunoko Ampanti. Bonjour Noko. Bonjour maman. Bonne. MK. Papa MK ndegono Congolais ba ko kata mikemike ba ko tumbaye toinga to yebo opinion par rapport à wana. Papa Congolais muso babi ba yana ba sambisi akota prison makala awa pona yo lobini. Bon pona nga premièrement pona moi so babumi wana na end wana nazolanda d'abord affection ya mobali wana. Et lorsque sali mobali wana eza bolingo talaka dépense fait to mobali asali kolongola moi si esika mususu na pays mususu même pays mususu ko sala ba dépense ya mariage azuna bien nyonso atiena compte bango nyonso ba komi eloko moko affection na fonga pe na raisonner yango en tant que mobali et lorsque sala ki eza affection bolingo le kaki albino soki na tikiye mbali muso amuna ili susu koleka kitoko koleko yo sepe na acte sali ngana sepe parce que aza mobali o sepe na acte sali bominde kono congolais parce que basi bayokisa biso soni en tant que congolais moi si obali mobali moko ozondi moko ndozo ba mbali so par exemple yaki ndeko no bakata ke mikemke bolingo sepe na bon net parce que ngana zo affection ya mobali wana oyeko usali milanga ta kuta affection papa nanga bakata ndeko no sala ka lokwa ke yaki leki na yo mwasi o lelende nini leki na nga mwasi wana siko komi makambo ya boli ya famille. Donc famille wana net leki na nga mwasi komi net 100 makile ko travailler mais soki na zungi mémoire en tant que leki na nga ya mwasi mobali ali ngabo maeta ali ngazungi silanga yeye compte siko yo na lobiti po a kongola makila na yo do yo lobi o sepe na acte basali punition yo seza ezebele meka ko boma te bon na acte asali na nani na droit eza normal te ali ngabo maete ou bien a divorcer ou bien azungi se na Congo bazungi sile biloko na imali abo acte asali punition yo punition ni bako pesa na acte asali tel point ka bomi asali mabe faut pas condamner kaka ba condamner ka parce que na endo wana droit ezali batinda bavu congolais muso ba yo sambisi akota prison makala batinda ka ba congolais na biso balanda procédure normale nyonso droit ezali soki ba condamner mabende recours ekoki ko salema parce que kuna pe justice ezali parce que batinda ba congolais lisu na biso ezali ambassadeur azakuna alande la procédure wana. Ok, merci beaucoup. Hein. Ok. Donc, Oloba, noko, yo avis no kas par rapport à wana. Bima boye comme ça tout cela bien. Par rapport à ndeko na biso ba boma na Inde, bato muso babi ba yo condamné, Inde wana aya koto yo, ba yo sambisi ayo lobini. Bon, ngapo na ngai na ngana lobaboya. Ngapo na ngana lobaboya. Biso ba congolais nde tolingi trop ba pays étranger. Ba pays étranger ça nango bien koko kende na kuna po kende lukata moi vie. Mais eza bien. Ba chaque fois ba pays étranger to kenda ka basala biso ka mabe mais biso na Congo ato sala ba mabe te. To mona ki na Brazzaville
nga auto basala biso na Brazzaville na sepela na ngote kozwa mwana mwasi mama mikolo bongo kosala bango babuzo bati kolongola bango bablamba kolakisa bango tina ba internet eza buma malamu eza malamu te yo lubi wa yo sambise mpona ngai ye fa ya kosamba awa poso basambise kuna bakotele parce wana eza mboka na ye lokola a eza mboka ya mwana mwasi wana fo baya na ye kote basambisa ye so bakotia na kasho awa batie na kasho awa po biso osala bato mabe te toyamba mutu nyonso bien mais eza te kete no bango bayamba biso mabe. Ok, merci Noko. Donc voilà, ma réaction à Kinoa par rapport à la mort de Cynthia. Bamsou Babi va condamné à côté prison makala awa. To ebité. Ba Kinoa va réagir toujours par rapport Noko Loba. Bonjour, comment on est? Bonjour, comment on est Eli? Parce que on est Babi va Kinoa ba me indien ba condamné à côté prison makala ayo lobin. Bon, pour un problème à indien wana na ebike à celle yangonde en dehors ya Congo. Bien sûr que moi c'est ça congolaise mais makambo ne salemi awate. Bien sûr, procédure justice n'a pas ce qu'on a lango poto e ba motif pourquoi indien wana ko asala kibongo mais ndenge esaleminde na mboka na Inde. Donc pas mobali justice e eza sur place et sala musala nango parce que koboma ce n'est pas permis. Yé à cause se rendre yemoko justice c'était il fallait ceux qui problème ezala qui a même moi si na procédure au babanda kinango ko kendeti kolekisa bakolombo kate tala makambo boyeboye avant azwa décision à koboma. Donc koboma on a déjà c'est une infraction impardonnable je crois même à la justice makambo wana e kokoma kaka donc eza permis un individu koboma moto. Donc ngana kosenga kaka na justice en sur o eza en place et zo musala nango normal si s'agit ko condamner ba condamner. Et je crois que c'est ça la procédure normale. Ce qui moi ça sali mabe, mobile azawana pour encore pardonner. L'amour c'est le pardon. Hein, il faut le pardon à la réciproque. S'il y a un problème, oh les keli moto, batomsu bako zalawana pour ba aider mobile na ba réaction na ba conseil moko boye. Mais yé moko mbala moko ko kata ko boma ko tumba. Batomsu ba ba biso ka ba sambise kuna ba sambise bien te ba juger bien te. Non, kosamba nae kosamba tasoka sambeli kuna je sais que ba congolais ba kozala bango pe wana ba ko participer. Procédure nyonso ba justice congolaise kozala, justice ya bango kuna kozala, ensemble décision ba kozwana nde kozala vraiment acceptable. Donc pour nga na ebité ke ba so tasoka ba juger kuna nde ba ko privilégier na mboka na ye non plus. Justice na biso kozala avocat na biso pe bakozala moi c'est kozala pe na avocat na ye pe kozala avocat justice ekosala musala nango normalement ndenge sengeli. Merci beaucoup Ndeko. Donc tozo esu Ndeko Pompanzi Mbote Ndeko. Kombona Jordan Molo. Est-ce que papa Jordan Ndeko na bino Ndeko na yo leki na yo ya na Ndeko na leki na yo auta ko bomena end siko mobile na ye bakino balinga ba réagir par rapport à wana baya osambisi awa po bakino mso ba osenga baya osambisi awa akota prison makala awa siko pona yo opinion no par rapport à wana. Bon pona ngai na minute wana to repesa ba opinion na biso nyonso to lingi mais to ba que wana komi matière ya droit. Donc droit ndé salam sana bongo moi je pense que wana komi matière ya droit beaucoup plus international parce que régir déjà des pays à la fois ba on na Inde na biso a na RDC biso ne to ba victime parce que biso ne to perdre fille du pays et tout mais le roi salami kuna moi je pense que salara mamno so kuna justice kuna problème ya biso ne ba continue biso personnellement ba s'impliquer na likambo parce que on prend le Congolais à la légère donc ebima une sorte de lâcheté donc tozana importance te libanda moko et pourtant biso na moko na biso to traiter ba paya comme il se doit. Pour nous, ce sont des frères, ce sont des humains. Il n'y a pas question de racisme et tout qu'on sort. Mais tout le monde a toujours le contraire. Libanda, naka oyo, omoni eza likamo boye, batu baro minimiser mais et susciter attention à banambo ke belé. Vous comprenez? Donc, ba continuer biso ba s'impliquer personnellement pour na makambo en tout cas que la justice soit faite et soit rendue, que soit kuna to awa, que la justice soit faite et soit rendu et puis famille il y a victime et ça l'a dédommagé parce que nous avons aussi accueilli on ne va perdre les fils que reconnaissance soit c'est la moindre des choses qu'on demande à nos autorités quoi.
Okay, merci beaucoup. Donc voilà, on est vraiment arrivé à la fin. J'espère que ma réaction va Kino et CP Sabino. Comme d'habitude, Sarah Mazan a quitté le terrain pour nous CP Sabino. Donc voilà, on est vraiment arrivé à la fin. J'espère que réaction va Kino par rapport à ce sujet Nabiso et CP Sabino. Je remercie beaucoup mon boss qui m'a suivi du début jusqu'à la fin. José Lipumba, tu as une victoire, un rond-point victoire. Bana Kassavou, Bana Matonge, Lobby. Donc je fais un petit coucou à ma maman que j'aime beaucoup, ma mère Milinze Londres, ma Moziki, ma Loris la Congoli, a beauté à 20 ans à Château Rouge, Sephora et Luki, beauté suprême. Je reste ma bien là, le moteur de recherche le plus rapide, moi à Londres, il y a Solo, Faustin Kamabaré, Nakata à Rotterdam, Nyota, ma cousine chérie que j'aime beaucoup, Motema Laurent, grand guitariste Nakata à Rotterdam. Donc on se revoit la prochaine fois avec plein de surprises, plein d'informations comme d'habitude. Sarah Mazen, la Chanel, les deux sont toujours sur terrain pour vous donner les informations. On se revoit la prochaine avec plein de surprises. Au revoir, bye. Congo France. Site ya Kolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. Congo France.com